Mbote balingami esengo ezali susu na biso ya kozala liboso na bino. Vraiment Nzambe apambola bino na ndenge bozali ko sunga biso na musala oyo. Boza ko continuer ko kabolaka ba message na batu mususu. Vraiment Nzambe apambola bino. Boza ko partageaka ba message na batu mususu, soki na Facebook, soki na ba WhatsApp, soki na ba réseau mususu. Vraiment Nzambe apambola bino. Alors, bon encourager bande ko mususu ko s'abonner, bon encourager bande ko mususu ko landa maloba na Nzambe parce que c'est vraiment très important. Alors, message utaki koleka, botalaki vraiment belé ya kotala yango Nzambe azalokumu. Nazali kosa la suite na message oyo na partageaki na bino ya kolobaka likambo ya kosambela ezo banda na kondima nkolo eso lokola mokonzi pe mobikisi. Likambo ya kosambela eza likambo ya kokende ndako na Nzambe te, ya koyembela Nzambe te, ya kopesa bofrande te, ya kosala jeûne prière te, non. Likambo ya kosambela eza likambo ya kondima nkolo eso lokola mokonzi pe mobikisi. Et nakanisi na expliquer kibino très bien kondima nkolo eso lingi koloba nini. Moto oyo andimi nkolo eso lokola mokonzi pe mobikisi. Aza mutu oyo ayebi ete aza mutu masumu, ayebi ete nkolo akufa mpona masumu na ye, azwa mokalme ya koloba non na masumu, et puis apesa mobimba na ye na nkolo Yesu. Lelo tozali kozwa suite ya message wana na kolobaka ete kondima nkolo Yesu eza suka ya makambo te. Kondima nkolo Yesu eza objectif final te. Nde likambo oyo tolingi empeko partager na bino na ngonga oyo. Alors, balingami Nzambe oyo akelayo, Nzambe oyo akelanga aza na lolenge oyo akanaki pona yo pona ngai. Yango wana nalingi koloba na biso boye. Ebandeli ya koyeba oyo Nzambe akana pona tina na bomo na yo na se na moi oyo avant oyeba oyo Nzambe abongisela yo esengeli ondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Sans quoi eza impossible yo oyeba oyo Nzambe akana pe abongisa pona tina na yo. Moto oyo andimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, moto wana aza amezi ya koyeba oyo Nzambe akana pe abungisa pona tina na ye. Alors mingi na biso tokanisaka cœur objectif ya Nzambe pona bomoi na yo eza soit yo okoka kozwa musala, soki omoni ozwi musala omoni ke non Nzambe aza malamu. Ozwa libala soki obali olobi Nzambe aza malamu. Okoka kobota soki ozwi bana ozwi Nzambe aza malamu. Okoka kosomba mapangu osomba mituka o Nzambe aza malamu. Okoma na mbongo ebele osala ba projet moko ya minene. Alors yo ozokanisa soki na bomoi na yo o arriver ko réaliser makambo nyonso to wana oza kokanisa ke Nzambe akana bomoi na yo, donc bomoi na yo bongi, donc bomoi na yo réussir. Non, molinga bi. Réussite ya bomoi na yo eza na makambo wana te. Eza na makambo wana te. Réussite ya bomoi na yo po oloba ke non, en tout cas vie na ngai et réussir. Osengeli oyeba oyo Nzambe akana pe abongisa pona tina na bomoi na yo. Soki te molingami oza vraiment à côté. Po mingi na biso tozo kanisaka non soki vi na ngai réussir na komi na mituka na bali na boti na sali ba projet minene même na niveau ya mboka na komi soki ministre na komi ata président république na komi soki PDG, alors vi na ngai et réussir mission onza matindeli ngai ekoki non eza bongo te molingami. Alors tosengeli koyeba nini Nzambe akana pe abongisa pona tina na biso. Donc ndenge na oti koloba soki mutu andimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi mutu wana
akoyeba nini nzambe akana po abongisa po na tina na ye. Alors tolingi kotanga Biblia balingami tozali kozwa Deutéronome chapitre na yango 4 na verset na yango 20. Deutéronome 4 verset 20 eza koloba na biso nini? Biblia elobi boye: mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise des fers de l'Égypte, afin que vous fissiez un peuple qui lui appartint, en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Molingami, Nzambe aza kolobana bana na Israël. Nzamba sikoli bino na mboka ya Ezipito, na bisika ya pasi, bisika onde konyokwama, alongoli bino na boumbu. Pona nini? Po bino bokoma ya ye. Donc eloko ya liboso molingami, Nzambe tango azali kobikisa yo na nzela ya nkolo Yesu, Nzambe tango azali kokomisa yo mwana na ye, Nzambe tango azali kopesa yo bomoi na seko, Nzambe tango azali kolimbisa masumu na yo koleka na makila na nkolo Yesu. Objectif ya Nzambe ezali ete yo okoma ya ye. Balingami, po ndenge na tayi ko bana bino, po comprendre oyo Nzambe akani pe abongisi po na tina na yo, esengeli ondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Soki ondimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, ozwi bomoi ya seko, okomi mwana na Nzambe, masumu no elimbisami, okomi ekelamu ya sika, nkolo Yesu aza na kati na yo, mulimu na Nzambe aza kolobelaka yo tango nyonso. Objectif ya Nzambe balingami tango tozali kobongola mitema na biso ezali tokoma ya Nzambe. Donc tango yo ozali kokende église, ozali koprier, oza kogene, osengeli koyeba ndenge obongoli mutema na yo, ndenge ondimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, Nzambe aza na bosenga yo okoma ya ye. Alors kokoma ya ye elingi koloba nini? Pona koka isusu konani ko expliciter likambo oyo, tomeke mpe kozwa lisusu Biblia. Cette fois-ci tokotanga na Nouveau Testament, na Matthieu chapitre 18, tokobanda na verset 23 elobi na biso nini? Elobi: c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fît vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fît acquitter. Matthieu 18, 23 à 25. Nyongo mutu oyo azalaki na yango ezalaki impossible akoka kofuta yango po elekaki. Mutu ya na yango akokaki kozwa yango te. Biblia elobi lisese oyo eza koloba na tina na bokonzi na likolo, eza kopesa biso message ya bokonzi na likolo. Nyongo oyo eza nyongo oyo yo nanga tozalaki na yango wana na ntondimi nkolo Yesu te epai na Nzambe. Mutu nyonso oyo nano andimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi te aza na nyongo. Nyongo ya ndenge nini? Ndenge aza mutu ya masumu, abongi te na bokonzi na likolo, abongi te na komona Nzambe, abongi te na bonzambe, abongi te na nyonso oyo Nzambe akoki kopesa na mutu, abongi na yango te. Maintenant oyo okoka kozwa oyo Nzambe akana na yo, oyo Nzambe abongisela yo, esengeli ofuta nyongo. Et yo nanga tozali dans le capacité à kofuta nyongo. Pona nini? Parce que motuya ya nyongo wana eza nga natekami, mwasi nanga atekami, bana nanga batekami, biloko nanga nyonso etekami. Wana sikoyo nde nyongo nanga efutani. Or soki nga natekami, mwasi bana na biloko nyonso, mais nafuti nyongo te.
Tu vois, na futi nyongo te, nazala makoki te, moto azala makoki ko futa nyongo, a futa et puis a tikali a continuer vie na ye. Alors, nyongo oyo ndenge noti koloba mino yango wana lobiko. C'est pourquoi nkolo Yesu ayaki na mokili oyo konyokwama okufa pona tina na masumu na yo pona tina masumu na nga. Ndenge nkolo Yesu akufa kina ekulusu pona masumu na biso, nkolo Yesu afutelaki biso nyongo. E ndenge nkolo Yesu afutelaki biso nyongo, nga mwasi na nga bana na nga pe biloko na nga nyonso ekomi ya nkolo Yesu. Ça veut dire nga nazana droit ya koloba eloko moko te na tina na bomwe na nga. Nazana droit eloko moko koloba tina na mwasi na nga. Nazana droit koloba eloko moko te na tina na bana na nga. Nazana droit koloba eloko moko te na tina na biloko na nga. Donc biloko na nga nyonso ekosalama ndenge nkolo akani pe ya bongisi. Omoni lobiko ndenge Biblia ezali ko expliquer yango eza komonisa na biso ndenge moko que soki tobongwami nzambe aza na besoin tokoma ya ye. Alors kokoma ya nzambe elingi koloba ke nyonso ya yo eza géré kaka na nzambe. Nakoki kozwa l'exemple mosusu mpona koloba likambo oyo nkolo Yesu azali koloba ye oyo alingi akoma moyekoli na nga, ye oyo alingi akoma disciple na ngai, mokolo na mokolo asengeli komema ekulusu na ye. Ekulusu elingi pe koloba tozala mobimba ya nzambe, parce que ekulusu eza ba souffrance na biso te. Ekulusu ezali mikakatana toza na ngote, ba pasi toza na ngote, ba souffrance toza na ngote, yango te ekulusu. Ekulusu elingi koloba na kala bato bande komema ekulusu bazalaki kokende kobaka bango likolo ekulusu wana. Ça veut dire komema ekulusu elingi koloba koboma bonga. Mutu oyo azali koboma bonga aza mutu oyo azali susu pona yete akomi pona nzambe. Ce n'est plus lui, c'est maintenant Dieu. Ndenge moko Galates chapitre 2 verset 20, apôtre Paul azali koloba, ce n'est plus moi qui vis. Hein? Alors oui, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, le lenge moko ya koloba que non, nzambe azana besoin to koma ya ye. Alors, au koma ya nzambe, elingi koloba nga nazana eloko te ya koloba na tina na bomwe na nga. Nazana eloko te ya koloba na tina na mwasi na nga. Nazana eloko te ya koloba na tina na mbada na nga. Nazana eloko te na koloba biloko na ngai. Nyonso ekoma ya nkolo, nyonso ekosala ndenge nkolo alingi, ndenge nkolo akani. Alors, molingami yango wana eza mwa pasi pe mawa komona mingi na biso tozokende ndako na nzambe pona kopambolama, pona libala, pona kovoyager, pona makambo kilikili. Non. Kosambela nzambe, nzamba lobi soki tondimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi likambo ya liboso tokoma mobimba na biso ya ye. Alors, tozali ko continuer balingami likambo ya mibale tangu tondimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi likambo ya mibale ezali ete nzambe atie biso à part. Alors, nzambe kotia biso à part eza pe kaka ndenge moko na sens ya kokoma mobimba ya nzambe. Alors, Biblia elobi nini? Tokozonga nanu lisusu na Jérémie, na Ancien Testament, na Jérémie chapitre na yango 1, na verset na yango 4. Alors, Jérémie chapitre 1, verset 4 elobi na biso nini? Bible elobi, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Nzamba lobi atia biso à part. Consacré, ça veut dire otiami à part. Otiami pembeni pona nzambe. Donc molingami nzambe azana besoin yo oyeba. Ndenge osili kondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi
okoma yaye. Non seulement okoma yaye, nzambe atiayo pe à part. Kotiayo à part elingi koloba nini? Bomo ina yo ekozala jamais identique na songolo pakala. Ndenge ya bomo ina yo kozalela, ndenge ya bomo ina yo kokendela, eza complètement différent molingami. Ekokani kutu atabukete na songolo pakala. Yo oza mise à part. Oza yanzambe. Oza propriété privée yanzambe. Oza intouchable. Palingami. Mingi na biso tozo kanisa. Kosambela nzambe. Bon, ngai nazana ba problème nanga, nazana mikumba nanga, nazana makambo nanga, na ye nango epai na nzambe, nzamba asunga. Kosambela za wana te molingami. Kosambela ezali yo okomi ya nzambe. Yo oza mise à part. Donc oza propriété privée ya nzambe. Atia yo pembeni. Vie na yo eza ndenge moko na bato mosusu te. Parcours na yo eza ndenge moko na bato mosusu te. Donc oki ko se comparer na bato te. Okoki te koluka kozala lokola bato te. Parce que yo oza na vie na yo ya ndenge mosusu. Lobi no eza ya ndenge mosusu. Makambo no eza ya ndenge mosusu. Donc oza différent. Mingi na biso tokomi kolelaka lelaka, enzamba tiki ngaye, enzamba bosani ngaye, enzamba yebi ngai te. Moto oyo azali koloba bongo na mabondeli aza moto oyo ayebi nzambe te. Aza moto oyo ayebi liloba na nzambe te. Toti kotanga balingami, liloba na nzambe eza koloba na biso que nzambe atia biso à part. Toza consacré, ça veut dire oza mise à part pour na nzambe. Oza na eloko moko te oyo kosala po na yo moko. Oza na eloko moko te oyo koluka po na yo moko. Nyonso kosalemela yo bobele na nzambe molingami. Tala likambo ya mibale oyo nalingaki ko partager na biso. E makambo oyo ekoki kosalama na bomoi na yo te soki yo oyebi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi te. Yo osengeli nanu ondima nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Soki ondimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi, yeba ete okomi ya nzambe. Yeba ete oza mise à part, oza consacré pona tina na nzambe. Likambo ya misato molingami oyo osengeli koyeba. Soki ondimi nkolo Yesu, nini nzamba kana pona yo? Nini nzamba bongisela yo? Nzamba kana pona yo. 1. Okoma ya ye. 2. Okoka kozala pembeni pona ye. Ya misatu apesa yo musala pona mokili mobimba. Alors, tokozonga toujours na texte na biso wana ya Jérémie chapitre 1 verset 4. Bible elobi na biso eza kosukisa na koloba, je t'avais établi prophète des nations. Donc molingami nzambe tangu azali kokomisa yo ya ye, tangu azali kotia yo à part, azape na bosenga yo ozala prophète na ye. Kozala prophète ya nzambe elingi koloba nini? Na tangu na kala prophète azalaki nani? Na tangu na kala prophète azalaki mutu oyo azali koyoka nzambe, ayoki nzambe, simake koyebisa na bato makambo oyo nzambe alobi na bango. Donc tangu nzambe aza kobenga yo prophète, aza na bosenga yo okoka ko mema oyo zui epai na ye, oyo yoki epai na ye, komema ngo epai na bato mosusu. Yango wana Biblia eza koloba na biso tokoki konani kozwa Biblia na biso na Actes des Apôtres. Na Actes des Apôtres chapitre na yango 1 na verset 8, kuna Bible ezali koloba na biso, je vous ai donné non, Actes des Apôtres chapitre
1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Témoins, ezamutu oyo à vivre likambo, à moni likambo, à ko expliquer likambo ndenge à vivre yango, à ko expliquer likambo ndenge à moni yango. Alors, tant nkolo azali koloba na yo oza prophète na ye, en d'autres termes, aza koloba na ye oza témoin na ye, oza porte-parole na ye, oza mutu oyo oza koyoka oyo ye azali koloba. Oza komona oyo ye aza kosala na yo, oza pe ko communiquer ngo pe na bato mosusu. Et likambo oyo eza likambo ya kosala na mokili mobimba. Ça veut dire bisika nyonso ozali, tango nyonso osengeli kozala témoin, osengeli koyebisa na ba mosusu oyo okomi pona nkolo, osengeli koyebisa na ba mosusu oyo nkolo akomisi yo, osengeli koyebisa na ba mosusu oyo oyoki epai na ye. Donc molingami ndenge nalobaki na biso na evangeli, kobongola motema kondima nkolo esi lokola mokonzi mpe mobikisi eza suka ya makambo te. Kondima nkolo esi lokola mokonzi mpe mobikisi eza ebandeli ya makambo. Donc tango nga na ndimi nkolo esi lokola mokonzi mpe mobikisi nasengeli koyeba nakomi ya Nzambe, nasengeli koyeba Nzambe atenga pembeni pona ye, nasengeli koyeba nakomi témoin, porte-parole ya Nzambe, prophète ya Nzambe. Mutu oyo aza koyoka ka Nzambe azali koloba, aza koyebisaka na ba mosusu, enfin que ba mosusu pe bayeba oyo nkolo asala na ekulusu pona tina na bango. Molingami Jean 3,16 Ezakobanabiso, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Nzambe alinga batu ya mokili nyonso, et apesi kolo Yesu akufa nekulusu pona tina na masumu na bango, afin que bango bandima. Donc, nkolo akufa déjà pona mutu nyonso ya mokili. Mais est-ce que mutu nyonso ya mokili aza au courant ya message wana? Est-ce que mutu nyonso ya mokili ayebi likambo wana? Non, ayebi yango te. Maintenant, yo oyo ondimi nkolo lokola mokonzi pe mobikisi, yo nde okokisi koyo koyebisa ba mosusu. Bakoka koyeba oyo nkolo asala na ekulusu pona tina na bango. Balingami, pona nini lelo kosambela ekomi ya kosakanela, kokende ndako na Nzambe ekomi ya kosakanela? Pona nini? Parce que bato bazali kobongoma te, bato bazali kondima nkolo Yesu te. Molingami, yo okoki kosala eloko te, okoki kopesa eloko te oyo yo ozwa nanu te, osengeli ozwa po opesa. Elelo bato bazali kokanisa kokende église, kosambela, koteya, ko prier, ko gêner, yango wana. Non, 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 non. Avant aucune église, au sengeli nanu ko bongwama. Tozali ko sukisa malobana biso na verset oyo ya Actes des Apôtres chapitre na yango 2 verset 47. Kuna Bible zali koloba Nzambe azalaki ko bakisa mokolo na lingomba bae oyo basili ko bongola bitema na bango. Donc église ezalaki ya bato oyo basi ba bongwami. Église ezalaki ya bato oyo ba bongwami nanu te. Non, Nzambe azobakisa bato oyo basili ko bongwama. Ndenge nini bazalaki ko bongwama? Bandimi bazalaki ko témoigner libanda ya église, ba témoigner basungi bato bandima nkolo Yesu. Et après Nzambe aza ko toucher bitema bato wana bakende na église. Mais biso tokomi ko inviter bato na église o ba bongwani te. Tokomi ko mima na église o ba bongwani te. Yango na lelo na église ekomi ko tshela na ba poison, yango na lelo na église oyo azemisi oyo, oyo azemisi oyo, parce que bato bongwani te. Molingami
église ecclesia eza pona ba oyo basi babongoli mitema na bango ngana yebisaka toujours bato soki nano bongwami te ozwi nano mokano ya kotika nzoto na baposa na yango te ozwi nano mokano ya kotika mokili na bisengo na yango te ozwi nano mokano ya kotika satana na misala na ye te tika église etali yo te sala vi na yo ndenge olingi mais soki olingi kokende église banda na kondima nkolo so lokola mokonzi mpe mobikisi donc balingami oyo nalingaki koloba na biso yango wana que sima ya yo kondima nkolo so lokola mokonzi mpe mobikisi osengeli koyeba que okoma ya nzambe mobimba na yo ya nzambe ça veut dire oza na eloko ya komisalela te oza na eloko ya komilukila te nzambe nde azosala nyonso mpo na yo yo osengeli seulement koyoka ye mpe kosala oyo aza koloba na yo mpe kosala oyo azali kotalisa yo nyonso oyo nzambe alobi na yo te nyonso oyo nzambe atalisi yo te kokipe yango te kolanda yango te yebe te molingami nzambe atia yo pembeni mpo na ye yebe te molingami ndenge osi okomi kati na nkolo osengeli koloba na bato oyo komi osengeli koloba na bato oyo nzambe alobeli yo yango wana likambo esengelaki yo oyeba nsima ya kondima nkolo yesu nini osengeli kosala na mikolo ezali koya tokobakisa sujet mosusu na ntina na likambo oyo merci beaucoup nzambe apambola bino